exécutions sommaires et extrajudiciaires, ainsi d'hommes politiques, des journalistes et des leaders d'opinion, y compris des chefs religieux, figurent parmi les principales caractéristiques de la gouvernance de M. Tshisekedi, a-t-il écrit. Alobi boye, Kabila alobi boye, yoka Kabila ndenge sopie, alobi boye nabana kolimbo la malembe. L'intimidation, alobi que régime a fati, ils ont intimidé. Les arrestations arbitraires, baso kanga batubi kanga kanga. Les exécutions sommaires, donc c'est-à-dire baso sommet batu na ndenga ko sakanate. Donc moyen pour tout le monde kimia ezate. Extrajudiciaire, justice pour te koufa et salakate. Dépôt de mesures. Ainsi que l'exil forcé, batuma comme kima pote, c'est-à-dire traumatisation de l'équipe. Wana ezali ba propos il y a ex-président il y a RDC Joseph Kabila Kabange. Abaki Siboy. Exil forcé d'hommes politiques, des journalistes et des leaders d'opinion. C'est-à-dire leader, bateau politique, bateau nyonso, comme kokima mboka pote, c'est-à-dire pression sur pression. Parmi les principales caractéristiques de la gouvernance de M. Tshisekedi, alobi que gouvernance à Tshisekedi est ma baie. Et ça qui est côté, c'est-à-dire régime autobenyango tyrannique, mais gestion, il y a qui est côté. Réponse des secrétaires généraux de l'IDPS Kabouya à Joseph Kabila. Yoka Sikoyo Babano Peba réponse. Oyo, bien en français, sortie médiatique ratée. Yoka Kabouya Bandi. Confirme le soutien de l'ex-président aux rebelles du M23. Alobi nyoso wana sa sambla yende mutasa patron afinasaka M23 na ba Rwandais ba ko botela biso mboka. Donc wana fin nyoso na sala pamba, c'est lui qui est en train de contrer makamunions. Patrick Mouyaya, ministre des médias, ya bakisa lobi boy. L'ancien président est venu légitime la guerre d'agression. Aye na yeka ke pour te guerre où les exister et ça ndeye yende muto asa à la base de tout. La fille de Coutinho Fernando auto azaki pasteur Coutinho Fernando auto ebaki ke sauvons le Congo mwana na ye lobi boye ya mwasi Keren alobi boye en donneur de leçons Joseph Kabila remuait les couteaux dans la plaie de Coutinho Fernando. Alors que ndenge talo baboy ezala ko lazo zongi sambeli na tata pota ya papa nanga. Pote ndenge ba nyokola Coutinho ndego ko yoka te. Soki le la comment peut c'est-à-dire aveugle soki a comment paralysé ba torti. Abi alo ba kutu te et sopie ba biloko boy. Jean-Pierre Bemba accuse Joseph Kabila d'être derrière les phénomènes Mobondo pour déstabiliser Kinshasa. Ndeko na bandundu awa soko kei ndeko ba commerçant ba komo kufa ba chofa ba komo kufa pona nini phénomène Mobondo bokomi na zamba mo babimeli bino bana ba machette ba arme blanche ba ndeko ba Congo ba pau ba mbeli ba bomi bino bakati bino ba mito. Phénomène pour salir mboka yango Jean-Pierre Bemba lobi ke eza Kabila moto aza na makambuana. Procureur général, non, procureur de la CPI à Kinshasa. CPI veut dire Cour pénale internationale. Ayaki pote asa la constat na makambu nyonso oyo ezosalama awa na guerre oyo azwi lema et a memeli bango kuna na conseil de sécurité na bango oyo bako kutana kuna. Hôtel de ville Kinshasa, assainissement. Daniel Bumba, le gouverneur, compte impliquer le pousse-pousser dans la valorisation des déchets. Ndeko, vous remarquez que ceux qui ont mis bilongo na ba caniveau na ba terrasse, qui est gosonga, mutalongo lango azate.
bakobimisa basalite evandi wana yango moko ti ekoti. Alors Daniel Bumba a changé stratégie, azwi bapousse-pousse babanda kozwa badeshe wana bakoti loko na hôtel de ville po te bafutaka bango salite esila na ville ya Kinshasa. Gouvernement d'union nationale, une proposition de 26 ministres. Yango tolobi ke mokonza mboka a réduit 64 mbongo soki ya pamba mutu moko, c'est-à-dire train de ville ikolo. Yango tolobi ke okita na 26 ale landanga bien. Ba ministre bakotikala landa bien. Ba oyo bakotikala pote basunga pati baka 5 o bakolongwa te bakoreconduire bango. Olobi pona nini poto ozali boso Morino mufinu kwa bumbu bilanga mayele lisiba mayele ndazo peso mayele oyo tobandi 1 Jean-Pierre Bemba akotikala 2 Costa Mutamba akotikala 3 Patrick Mouyaya akotikala 4 Maman Judith Souminwa akotikala et 5 Jean-Pierre Liaou. Voilà les 5 ministres qui vont rester avec Fachi pour continuer le travail. Mais ce soit à la porte. Collègues, religion. Si Corneille Nanga prend le pouvoir, Dieu n'existe pas. Dit l'apôtre Tambolukoki. Merci beaucoup. Talaba pasteur à solo yangoyo. Tambolukoki alobi boye. Soki Nanga zumboka oyo. Nzamba zate. Mais oui, yo mutozo boma. Yo na yo soki lelo balobi bazo makila ya peuple congolais fait ton d'affaire. Yango lobi ke nyene masaboye jamais avoir le pouvoir. Soki nzambe azistakate. Voilà, ça c'est confirmation des bons pasteurs qui a fait, c'est-à-dire examen harmonique, rien ne va. Musique, au côté, le repatriement des corps, des Kingwe, des gens qui font ça. L'enterrement interviendra ce samedi, le 1er mars 2025, en nécropole, entre le ciel et la terre. Ndeko, Yaedi, Edinge Motonangenge. Ndeko, asila qui déjà, Kozok Samoli Monaye Bandakala, par Nekomagi lundi, Kasi, lobby, c'est-à-dire Basalela qui est, Bamesse et Bachaki Kornaye, Nalibanda parler du peuple. Lelo, Bazok Nekokunda, Edinge Motonangenge, Oyo, Azaro Bili Sabato, alors, Nalobi Boye, Yom Tozana Kisi, Yoga bien. Edingo araignée, oyo edingo, oyo ba petit. Edingo azoleka, tozolanda edingo, abundira ba mata, abundira ba awa na songo na Passion Dukai. Merci beaucoup. Abundi presque partout. Ndeko tolanda edingo, kisi na kisi. Kasi tala lelo nzamba la tsege, kisi esukaka. Ale kisi poli, yewana akei. Toleki sport, l'ina foot. As fait club. Ange fait. Vita pour la 1-0. Mais résultat ça suspendu. On a supporter à Vita. Babimisaki Mobulu. Pour le moment, l'ina foot. A tchenano. Résultat on a suspense. Baselana no basala. C'est-à-dire, état de lieu. Ba ndengani ba dégâts et salamaki. Pour te Vita for fouta. Amende. Na biloko o babebisaki. DCP, na yiki poli lobby na yebite esquerre na landi top Congo na yoki on a noté mais ba bina ke DCP poli lobby na ranger Champions League à partir de ce mardi makambo et Fongwami donc ba Bayern ba Paris Saint-Germain ba Liverpool ba Barcelone bango nyonso mardi ba koti na cadence. Alors, ils ont match aller-retour. Ceux qui au poli aller na retour, ils ont éliminé au Katani. Donc, mardi Oyo, ils ont chaud. Et dimanche le 2, Morino, Nankosi, Toto Betana la graine. Bah, Djogo Nyoso, beaucoup ça n'a déjà voté. Et qu'on y a lobby à partir de 13h, na Snell, Tobeta, na ba petit na beso la graine. Voilà, la bande là, autre zalaki na mona tongo na lelo. Soki awa alors na lingaka mingi soki boye kotala ngai na sepelaka
yango boyeba ke lobby matière mosusu ekozala. Merci beaucoup na grand chasseur ozomonisa Morino mokili mobimba nde tozabu atoza na Ukraine omona Morino atoza na Espagne omona Morino atoza na lobi na yo ke Schengen nyonso omona Morino kitoko ne lengi makambo nyonso eza carré lobby to ko développer. Merci les ongolo tazobenga yo tosala sikoyo union gouvernement union nationale oeza na 26 membres. Voilà nde tosali ba réduction au lieu de 64 ba ventre ba le bambongo pamba peuple azo nyo koma ba réduire on a 26. Martin Fayulu a comprendre que asala ki sorti na ye alobi boye message à Martin Fayulu les aboy Nanga a déposé ba arme Kabila azonga quand même na bomoto côté RDC et PCO ko pesa soki lelo Kabila comment na mbongo belé grâce à RDC reconnaître RDC Tshisekedi solola na baninga malamu bozo compromis wana ba message clé ya Martin Fayulu Madidi oya betaki pour les kambetali cohésion nationale. Attaque à la bombe lors des meetings du M23 à Bukavu. Tshisekedi les rebelles s'accusent ndeko kaka jeudi nanga asalaki meeting na Bukavu kasi na lobi na yo kaka na plein meeting ndeko na ngai bombe moko betaki 11 personnes décédées bakufi sur place na 65 blessés ndeko tala ndenge baso contrôler ko bomba bato déjà ndeko droit de l'homme et se condamner bango mais baso continuer toujours alors bango balobi ke o eloko attentat ya wuti na Kinshasa yo Kinshasa oya kuna ndenge pa bokamuli toyiba ba quartier ezala ba quartier na bino okipango Kinshasa ke sabuna nini bokoyo ka Fati Beton nenga soksi réponse pour na nanga moto na moto e comme to comme na deux pays d'état kuna bango ba sui so to boyo so kuna bango baza yo ke kuna ndenge toleki dossier Soilifone le vice-premier ministre Jacquemaine Chabani convoque d'urgence la SEMCO ndeko tala ba sango na biya ona ba na bino ke tala ko sambela ezala ba deux sortes ezala moto mosusu ndeko asambela kapela nzambe ya solo ezala mosusu influence lemba ndeko o ba be impressionniste tala SEMCO ba sango oto yebike bangonde l'église au milieu du village mais bate koloba nini ke il paraîtrait on a fausse information yango ba bengsi bango pa Jacquemaine Chabani il paraîtrait que ba Soilifone donc ba Swahili a on a kine ba so bomba ba Swahili mais vraiment mais telle ba fausse information ba rumeur oyo ezangatina ba tuni bango est-ce que bozana ba vérité bozana que na ba preuve non ba convoquer nanga d'ailleurs nanga pardon Chole nanga te Chole ba convoquer Chole sikoyo yo muto so est-ce que biso to na Kinshasa bilo tala omoni biso ba bilo ko sala ngote depuis qui c'est-à-dire Congo et Congo depuis la 60 on ne fait pas ça na oyebi sabino ba makamango utaka ndenge nini oyo nyoso poni ni ko salir image du gouvernement actuel non donc ce n'est pas bien yana sabino ko sambeleza motema ozomona ka mutu na bible so bima zo gange le côté venturier ba comédien ozomona ka ba kelele mais yo est-ce que yana le bino mutu ayebi mutu beza ka nzambe avant mutu so mona venturier ayebi mutu c'est Dieu qui connaît c'est-à-dire la source de l'homme apa nzambe nana yebi mais ba passer ba venturier azuli bino ba mbongo pomba mbongo lo pesa mwasala mabiloko ozo pesa pour azuli ba mbongo rien de bon obanda ko sambela banda soki 80 tisiko ozo somata mutuka ata lo pongo ata ko tonga ata ndako pamba ozo tonga venturier yo nya talaki guerre d'agression 82% des Congolais soutiennent Félix Tshisekedi nalobi na yo awa na Kinshasa sondage salamaki ndeko plus de 82% toi na pose question le ndanga ye to quotidien d'ailleurs peuple congolais ba étudiant nyonso na ba cité supérieure nyonso ba osenga Fati Binduki to ke de Rwanda
fatia biso bango te ça contre la nature wana te soki na logique na biso ke ba étudiant nyonso unikin IBTP ISA Malula partout ba osenga arme bakota toke de panza Rwanda histoire de sila fatia biso bango otika soki nde bango baye nde ba comprendre to banda bango te to zo raison na biso donc to ça prêt yango te babike sondage 82% bana sima Fati Beton yabo mona ko lenga asuki kuna yalo ba ikasio ko so pouvoir ka saya kolegi la population de Bukavu en colère marche contre la présence des soldats rwandais M23 RDF à Bukavu et en RDC ndeko population Bukavu na ebiso ke batomboki balobi ke ndenge nini bango troupe rwandaise bazo violer mabele na biso basalaki ba marche lobi ko sakana te na Bukavu na lobi na yo lobi marche ko sakana te et ba troupe rwandaise ba quitter sol congolais balobi na Fati to yoka sute soki to moni ka biso to signer bango sikoyo basi bango malembe to kene malembe hein l'homme peut voir le mal de loin to kene bango malembe na vitesse te talebi bilan de meeting de Nanga Bukavu FC Bino 11 morts et 65 blessés. Explosion d'une bombe à Bukavu. Allez, yoka siko réponse à Félix envers rebelle Oyo. Félix Tshisekedi condamne cet acte terroriste et pointe du doigt l'armée rwandaise. Voilà. Mokonza Mboka condamne fermement et à l'axi que bangonde mo passa ba désordre et non Kinshasa. Sortie médiatique de ex-président de la RDC, Joseph Kabila. Yoka Sikoyo, sortie, il y a Joseph Kabila, Nengenini, et le Kaki. Vous comptez la maison sur Bluetooth, vous comptez la maison. Vous comptez la maison Nini. Comptez la maison, vous comptez la maison, vous comptez le golo ba sala rien de yo chamana to lion na to yo ilambe lemba. Nani? L'homme peut d'avoir le mal de loin. Mutu oyaza na ekenga mona ba na musika mama Pamela. Motema papa John. Donc ce que monde déjà on ba zotongo ko kenete ba fort ekirini ama. Tongo yonya. Koleki. La presse internationale n'a bandé Sekoyo, la Moreno. La presse internationale, la guerre a changé la position. Mathieu Balouki avec Fatou Beton. Engananga neko loba sala bien ko kene liboso sa ko komate oye vitesse lulo soki omonyango oya kimbangu lokola flèche au communauté fayulo koma cohésion nationale olinga yango balobito solo na yo te facha sana mutu te yo lela yo nyama mboka na yo te sani to sona mutu te yo yamana u babone sakana esona ya biso ya Congolais yo te to solo makamni bambo to beso ya nini mokonza mboka la bina ko solo na moto te ezala M23 ezala AFC na solo na bino te merci Fati Beton mokonzi toleki la présidence retrait des troupes rwandaises de la RDC Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Lacroix échange sur l'opérationnalisation de la résolution 2773 secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix dans le monde. Neko, Lobi Mokonza Mboka, Basolona Gina Papa Oyo, comme on a eu Jean-Pierre Lacroix, Azanani, Azali secrétaire adjoint des États-Unis, chargé de maintien de la paix. Neko, Bangonde ba Betagi Masolona Fati Beton, pour n'avoir pas Nenganini, Babengana ba Rwandais. Tisikoyo bazanga na sol congolais tokomo ke na malembe tolobaki oyo ezali c'est-à-dire diplomatie agissante kolakisa mayele kokena o malembe nde tokofoutre bango dehors na bitumba te kasi na papier na bike na motu ya Fati Beton nde tozolonga bango malembe pour votre information mingi si babandi kobima et puis yoka bien bazo goma nyonso te bazo pe Bukavu nyonso te ba parti kaka eza lokola nde toza na Kinshasa boye bozuka loba ngiri na matete mais bozo na bino nyonso te mo peut ba grande partie eza na mabo affaire desi
Donc, bazui nyo sauté, bazui ndambo ndambo. La quartier, voilà, ya Jeff. Donc, c'est pas bilon mike bazui. Donc, on a tout ça que FARDC na wazalendo, c'est-à-dire mampinga mboka que to connaît lengi. Talaki. Cohésion nationale. Message rassemblé de Martin Fayoulou Madidi à Tshisekedi, à Kabila et à Nanga. Ndeko, Martin Fayoulou, c'est la qui sortie médiatique jeudi. Alors, boye, hier, on a un problème. Attendre, mon compte voici ma main. Soko ye, oye to beti masolo. Les boissons à bouder qui va rester la moitié de bango. Baga kuta na bataille, baga muto za stratège.